Bonjour la Chine, bonjour Maman Anna Mukondi de London City. Bonjour Emela Donna de Nantes. Bonjour Maman Yvette Matondo de Belgique. Bonjour Maman Suzama de London City. Bonjour Maman Odette de London City. Bonjour Maman Solange Poutou de London City. Bonjour Maman Nicole de Belgique, la maman de Christina. Bonjour Maman Mylène Mondier de Suède. Ya deda penza ezaka bongo Maman Mylène Mondier ya makila donc voilà la Chine nalina loba boy nalingi na loba boy la Chine et puis nalina loba na banzombo mikolo na zongeli banzombo banzombo yango bozanga position banzombo nasangisi ezala basi banzombo ezala mibali banzombo bitula boayo babitula boayo boayo ezali nzombo babitula boayo quand est-ce que opi bokosala makambo na bino biso pe la Chine totalaka bino mukolo nini obokosala makambo apres biso la Chine to donkaka bino kaka bino boyaka kote ya la Chine boyaka ngambo ya la Chine bolingaka boyaka ngambo ya la Chine apres tango la Chine akoramase bino lokola l'uragan bobandi kolila bobandi koloba bango musana bango kaka kofinga. La Chine a finga kapamba te. La Chine a finga kapamba te. Babu bitula bo wayo Bao bayebi bo wayo te ezali nzombo. Na ya kukauka na ya mai na sangisi bango bitula bo wayo. Yango nini yango esilaka te. Bosala nanu pe tomona tabo bosali pe ya bino mariage, bosali pe ya bino anniversaire, bosala nanu ba anniversaire te. Moto ameli mai kuna akoti na mai asalaka anniversaire parce que Karine Mokondi nde muta bandaka makambo anniversaire. Po ameli mai ameli mai. Dès que Karine asalaka likambo il faut moto asala. Bosala pe bo bengisa pe bana o balobaka bana ya ba chinois na ba papa ya ba chinois na ba mama ya ba chinois basalela bino pe ba anniversaire basalela bino pe ba fête bitula bowayo babowayo babowayo bino vraiment boza ba vrai bowayo au fait bo vandi na ba o baloba ba na lobani ba cage ya bambua bozo kengelaka Karine bozo donkaka Karine abwaka mwa eloko bino wana bo bimisi ba miso lokola magorodo bo bandi ko critiquer bino vraiment bovandaka vraiment bozo kanisa bozo lala yango nga nasekaka bino la Chine nasekaka banzombo bitula boayo nasekaka bango parce que omona na bango nyonso wana à la fin baya kolobela Karine bafingi ye me baya kolobela Karine en tout cas nga nalobi noka Karine il faut salaka attention na bato ndenge wana c'est vrai limbisaka bango Karine parce que oza mwana Yesu mwana Nzambe oza na parole ya kolimbisa epa na yo na munoko na yo parce que oyebi parole ya Nzambe oyebi liloba Nzambe il faut kolimbisaka mais kolimbisa ezali kobosana te kolimbisa ezali kobosana te po baza très dangereux bato wana o bafinga yo apres bakomi kolobela yo bafingi yo apres ba enta baye kolobela yo donc salaka attention na bango
basali yo mabe basali yo mabe basali yo mabe après baye susu baye kosenga bolimbisi limbisaka bango mais kopesa bango 100% te baza très dangereux oyebi cop na bango eza na nsima te po balobi ke yo olimbisaka balobi ndenge wana nafingi nanga Karine na ye nanga kosenga ye bolimbisi c'est vrai Karine limbisaka bango mais ezalaka musika na bango baza très dangereux même si bazo seka nga na limbisa na senga nanga Karine pardon baza très dangereux Karine parce que na koko comprendre te ofingi nga après toko masuba pire ezalaka te Karine baza banyoka ya o balobaka ya gentil baza banyoka ya gentil Karine salaka attention na bango limbisaka bango po makala likolo ya makala ezongelaka bango na mitu na basuki na bango na bamasuba na bango Karine limbisaka bango Karine tous les jours moto nyonso asala mabe limbisaka ye mais kozala vraiment a confiance te kozala na confiance na bango te po bango balobi boye ke yo ozalaka gentil obosanaka na yo makambo okipaka na yo te même balo bazolalela o coussin bokolalela coussin bino boyebi ndenge nini olalela bino coussin ye moko nde mutu alalelaka bino coussin bino bolalela coussin nani boza bandoki ya donc bino bozoya pembeni na ye po boya kosala ye mabe me bokozwa ye te me ye asantaka bino deja ayebaka ke bosenge pardon me alimbisi bino me aza mayele Karine aleki bino mayele o bozokanisela ye wana oyo ye azokanisela bino te bino soki bolingi bosalaka ye mabe nzambe bando pesaka bino punition à la fin ava bosala ye mabe nzambe abeti bino deja fimbo boza mitema mabe nde bolobi ke tolobisa ye toyeba ndenge nini akosolisa ye me aza pe zoba te bokanisi bokuta ye ka boye pete aza pete te Karine boyebi ye bien kaza pete te boyebi ye bien boyebi vraiment Karine très bien aza pete te yango wana nga nalobaka mutu soki afingi yo mama limbisa ye me kozala pembeni na ye te mutu so afingi yo papa limbisa ye me kozala pembeni na ye te baza bato moko baza banyoka ya gentil cop na bino yango wana boko eshue makasi me amonaka bino deja na vision deja ya nzambe ava boya kosala ye kindoki na bino wana ava boya kosala kindoki na bino wana amonaka bino deja nzambe deja alakisaka ye deja ayebi mayele na bino ayebi ke bozoya bozopusana première chose bozoya ozwa nanu succès afula bino na page na ye d parce que soko ofongoli chaîne bofongoli ba chaîne na bino il faut bolobela ye po afula bino 3 soki atangi kombo na yo monde entier ekoyeba yo ekoyoka yo donc voilà parce que ye moko asimbi aza vraiment asimbi fungola YouTube nde nalobaka ye moko kolo YouTube ye moko chef ya ba chroniqueuse na ba chroniqueur ok pe côté ya ba musicien ya ba musical ye moko kolo ya promotion moto moko akolekaka ye na promotion azate et puis moto moko akosalaka promotion ya ba musical neti Karina azate yende kolo one siko ba stratégie wana bolukelaka ye amonaka deja na vision na ye amonaka deja bo se tromper te amonaka deja ayebaka eloko nini ozoyepa na ye kozwa ayebaka voilà la Chine na ye na faire comprendre banzombo babowayo
bazanga esika makambo kosala bazanga ba conviction bazanga ba projet okoko kopia ka muninga jusqu'à na linjaka na été c'est pas possible. Ce n'est pas possible eloko bosalaka. Siko na mitu na bino na bongo na bino boyebi ke ya leki bino banda mokile banda ti mokile kokufa aleki bino pe boko kanaka na ete mikolo yo boko melaka bicarbonate na ba intestin na bino boko mela ba bicarbonate na mitema na bino ekozika mitiopo ekozika bino. Voilà la Chine Sukiwana. À plus tard. Prochaine vidéo. Ciao. C'est Mère Fashion de Nat officiel. Bye. Olga Mukonzaka Bello. Number 1 na Bella. Mukonzaka Bello Zara Moko. Bozwa. Nous faisons ba comments. Olga Bello. Mukonzaka Bello Zara Moko na Belgique. Olga Bello. Vous mettez ma copine. Cabelo.